Lolo de Azabongo. On va pour ça mais la champagne. Mon pays. Et où t'as wat? Mon côté. Il a pensé le voyage aux hommes. Di makabani. Ah mais la rabo fort. Pour ça bon fort. Maman il faut la bon fort. Il y a quoi là on capable ba. Faut la mettre ma jibi mu. Et puis ça m'a petit aux hommes. Miss Lolo Alobi était pasteur Denis, prophète Denis Lessi. Lolo ba non Lolo. Aïe aïe aïe. Kotia na raba miste, ba miss batala rabiso. Ba c'est pelaté. Bon, kotia na ra ozaïa zate. Lolo, il ça bon tika jamais aux en monde. Lolo Alobi boy. Pasteur Denis Lessi, prophète Denis Lessi appelé ça ka prophétie. Alors bara ke na mboka oyo. Des pasteurs yaminene faut batika biso na mokili. Moko de yakenda yami balele ye moko prophétie lati ye moko ce qui prophétie lati c'est ça musena nzamba solo aloba mambo ko isama. OK asa parmi ba vrai prophète on biki asa ba professeur aloba pour na même ya nation pour na makam bela aloba to mona ngoto vivant ce que aloba des grands na bassin nzamba okeni et que moko kenda ki yemo pake c'est que nzambe a inspiré que pour ça nzamba moni sera mais yozo mona te que mutu na kaya malade yozo dejo benda liwa et bon soki le lobo ya kufe ki bakangi Miss Lolo est-ce que vous allez mabe to malamu et ça comme na be quand même ta kangisi. Les gens botent na basino sa terre to botula bo finga madame Belvique. Nzambe. Au moins na za gentil. Gentil ma classe. On ma bena comme madame Belvique, mais pesa rabino mbote kaka. Prophète Denis Lessi ayinami pour na passage na ye na bela production to ayinama déjà. On ko tuna te. On peut aller dans bela production. Yo te so le dans bela production comme nema batunos. Na bien. Papa Lombe. Et Lombe kutu. Papa na biso icône. Grâce na ye bato nyoso bazali. Papa Lombe. Pourquoi les gars la bela rafingama. Et bon comment le faut passer Denis Lessi. Siko, tant que nous bobby oh il c'est pourtant aussi là jouer dans film à Bologna. Si la journée. Bon ce bel fait qu'on a bien ici dans film à aujourd'hui ya té. Aboya. Ba on kan sa bongo. Akobo ya. Ba c'est la no bongo. Akobo. Boko changer maloba le jour ngo. Pour nous bel fait qu'on a tient na casting té. Pona nous écriture na ça té. Ba sous té. OK. Ako changer maloba le cabinet pas fait ça pas ça les kaka. Bel fait qu'on t'attend de qu'on a ngai. OK. Eza ki mama mokili. Ba tendance ba linga ba kabula ngana ye. Na so ako changer maloba. OK. Ben vika ni comme film. Alors attends la patronne les kinanga bon 3 films en avance. Alors tu retourner jour ya qu'on temps de tenir nous abezabo. Ba ko sala be so ba ko changer malo. Yo qu'on a biso lolo. Yo mo ko vi o sala nzamba ba battre le combien de fois prophète Denis Lessi. Aïe aïe aïe. Comment t'as misté? Te lolo. Yo mo no vi o sala. On ça vini. Oh, oui, tambola bien. Tambola bien té. Ba tuner na te va le ba ko mbal. Wana défi. Alo ba ko mona mbal. Pour me ga tambola mabe. Akota ma ko mbal na TVT lolo. Passage na bela production et yé ko coïncider na moment ya malade selon bato misusu ndenge to mona ka bazuzi ya nzela bazo juger famille libota ezana main noire par rapport ya santé ya prophète Denis Lessi que passage na bela ba beti eloko o esali ke prophète c'est biso ko ya malade ba on ba ka la biso mabe. Batou baza choqué par rapport à la famille Libota. Batou balobi babi c'est vrai selon Babakou babi c'est vrai madame Belvique a vraiment hypocrite par rapport à makam oyo et salami oyo la kisami na ba vidéo na anniversaire ya madame Belvique to ali komona Sarah Tola koya ko pesa nini cadeau
koya ko devoir madame Belvi cadeau mais soki to landi ba émission ya kala o Sarah to la sala to se voiler ba fasté aloba ke soki Belvi kandi a beninga na kata ka téléphone na linga ko yamba été par rapport mais les lo boye comment na bango lisusu ensemble comment na yé koya ko devoir surprise wana po abandi déjà depuis coulisses surprise après surprise babloko ya bongo ezo ça fait couler d'encre na internet. Et voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, vous avez droit des savoirs à travers moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'élève des casses et l'artiste, je suis Exode Mikebi. Voilà. Nous sommes sur haute bascule, balobi bango kuna ba ko taka biso koto to ali ko sala musala to zali ko pesa vérité et forme. En tout cas, merci na ba nyonso o bazozwa libaku ya kolanda biso vraiment merci na bino, merci parce que bozolanda biso en privé, bozolanda biso na ba commentaire pour na to discuter ensemble to solango makamundenge zaleli. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Babote belé et pas ya Mima Ibele, gros bébé de la presse, la giga, la fille qui dérange, en tout cas, Bambo Tebele et pas Inayo. Bambo Tebele et pas ya la maman. Elle a dit non Mikebi, ma petite sœur chérie, elle a dit non Mikebi, maman, ya Banami Bale, Brian Lusala et puis Beryl Kezia Lusala. Moi, c'est un ya papa Blondie. Lusala, en tout cas, Bambo Tebele et pas Inayo. Bambo Tebele et pas ya ma maman chérie Claudine Bawete. Ba condoléances et belé parce que samedi à toujours au Kende Kokunda Kokonabiso. Ba condoléances et belé vraiment toute la famille. Ba condoléances et belé lokola musala ici nga kabiso to sala musala yangwana to zaina ba plateau na bino pour na conseil la bino musala. Voilà. Bambo Tebele et pas Yaya Sylvie Njoli en tout cas Bambo Tebele et pas Inayo Bambo Tebele et pas maman Nimputu. Maman Jemima Mavungu, Bambo Tebele et pas ya LM Laetitia Mokango. En tout cas, Bambo Tebele et pas Inayo. Voilà, je suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Sam Monterre. Nabatako Bokaki, Yamuke, Ezobima, Eza Somon Ebisayo. Alors, voilà, je suis avec Sam Monterre que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Nayo Exode Mikebi, bonjour na famille Bota Mobimba, bonjour na bino bato botali biso na avant midi. Docteur Chambota en général pour mbote za na RT. Na RT c'est ça. Mbote na famille Bota Mokili Mobimba donc déjà mbote comme la bino, mbote na manager Tigre depuis Texas. Voilà. Madame Belvi Kandi, Poutine critique congolaise, patrimoine à théâtre Congo numéro 1. Il y a scénario na mise en scène casting Yamboka na biso. Seigneur. Donc déjà numéro 1 il y a une industrie, il y a théâtre Congo donc déjà Madame Belvi Kandi exemple à suivre na biso nyonso bato to sala théâtre na mboko to ngara to sala lokola ye donc déjà mbote na yo mbote Madame Belvi Kandi mbote na papa na biso la tina biso Maman Alliance. Mbote na yo déjà tala ka facilité na ba dollar ndé mataki bongo bala donc déjà papa ndima ko bala maman na top 28. OK. Mbote na yo Madame Belvi Kandi. Mbote na bato balamba na fête Madame Belvi Kandi. Oh ya. Non, tu peux savoir mbote ta. Ah, mon peut savoir on a mbote. Mais ba service traité ba sunga libale le kamalamu. Obi ke ba mo yo lo bari soka ba ndé comme so ba bali na nté soka bango. Non, ba robala ngo na âge ni. Mais âge wana nanu kasi so o moni ko komina mukolo. Changer comportement, changer titi na ba âge wana zano ba via ko fingana ba matalana na internet chobala. Et le lote les lotés. Mais quand même, moi, chance, c'est ça. On a chance. On a un théâtre. Chance, c'est sauté. Attends, m'inquiéter. Ma beauté s'il. Il y a un moment là. Tu peux pas ta service traité. Tu peux savoir un protocole à fait Madame Belvi. Protocole, c'est ça. Tu peux jouer la bataille de protocole à fait Madame Belvi Kandi vraiment beauté na bino. Surtout muto a Gérard Masanga bat bamela qui bien. Ya ah nzambe na. Muto a Gérard Masanga libala Madame Belvi Kandi. O ba tout bamela bien vraiment beauté na yo. Et puis ko gérer vraiment Masanga. Ya o ezaki motema mabe boye vraiment. Parce que muto suka muto zaki chargé organisation ya fête Madame Belvi Kandi. Ya. Suka ba tout solo baka
Ouais, bala comme ça quand même. Ouais, ma vidéo, mais toi ça lui détail à fait on a détail le cas vidéo. Donc ça se m'a me là. Oui, déjà muto à Giraka, muto à ça protocole, les gars déjà bien. Ce que je sais non na muto so ça lui ba émission na. Oh to yo kaka ba tiens ça ta vidéo, to peux dans détail. To ta vidéo bo senga belé, biso senga bilo prendo ta pamba tisco no bo sala ngote. Mais papa dia ba like ça dia papa. Itikala ka ba ki na ba procédure. Papa papa bat mundi bouté ba ko sele makam ndi wa silika mabe to so magato pa ne pesa sala kuna gato na si ma pe ya tika boye iso to goto ba to expliquer kaka yo na Kinshasa ozi molonga ni abi non nga pa molonga ni na Kinshasa Foye bisa molonga ni mam, c'est pas être comprendre qui t'es. Abi nga pa ici à Kinshasa pas molonga ni. Ye molonga ni wapi kati? Ye molonga ni na azamutu ya Yemen. Ya ukanga na Yemen ona. Yemen pays mo ba sufa makasko na Yemen. Amta Yemen. Ye molonga ni na tikana kuna. Molonga ni za Yemen akoluka ka pour la famille. Ba monika pembe ba kosela papa ba tumakam. Chance biso to landela ba biso be les gars. Comprendre que ya zala kuna si ma paix victoire. To kinda kuna ma paix victoire. Bino bosenga ba vidéo bosenga ka au moins to pesa ba détail. To senga bino kaka predo cha pamba tilelo. Te bon sala na bango bo banga te bon sala. O lo tata ba jeune mo bazana. Nditinga kamo. Ba tulo ba zuma. À la fin de la émission, o nga kutu na inga na za papa na bino. Mais na moi ça na mbali na na moi ça na mbali. Mais bono fani na batu kuna bazara mibali yo ko za vote ndeni. Ya tika boy au bordir makasi non. Papa mais moi ça mo luka olandela o yo ka matile lo tala lata kinini. Asala kinini. Moi ça bata bala. So moi ça batu batu le peu na yo. Mais nani ya miss paza déjà na mutu na ye ya mwana moya zwa iza kuna pe basta na bazo sa dio mingi mikolo azwa yewa lolo azwa mbalo na pekisa ko ni émission na ngalo baka miss lolo tala kani mbele babota mamuke na monde basi baleke bele ozo mobali arrête quand même yo moi si nanga baba lembala bonté lembala mo mobali kaka msumbala batu asala ka vina azana foyer na ye patinga makaka po mo bo fort bima na facilité ya tika bata mo mbongo bana uzuba bo fort pour na nini baba ni tape na baba fort papa to vana na kulona banda siko oki chabaso obenga bango mo ne ba mono ba bo fort za valeur champagne. Aussi ça beauté. Yo quand si lolo da sa beauté que non na lo ba nzami lo ba miss lolo da sa bongo akola ngaba ki poso la champagne mon pi où ta wa mon côté ya la pensée de royauté ozongo wa ni makabani amela ka bo fort posa bo fort baba ni fona bo fort ya ko la ngaba ba yo na fona mela tama jibi muke pesa nga petit ozongo bon fondé on a vu wana OK donc déjà mbote na basi no sa tête to botula bo finga madame Belvique au moins nga za gentil makasi ma bena comme madame Belvique mais pesa bino mbote kaka mbote na basi no sa tête to botula finga madame Belvique pas zo initiative na ti pa pesa bino mbote ba finga kaye o balinga kaye te o biso to sala analyse sur ma munyo sur le kuta ba sala décryptage mais yesi ko loba ki bo apesa ki mbote ba tunyo ba finga kaye ba nyos balinga kaye te ba finga kaye biso bon to finga ni asala biso ni ndesinga bo mtapesa nga pena lelo na ba lo ne mona fandi bo akomsa nga famille bota c'est mams no finga le no nini OK grâce na ile onga za famille grâce na lo kumsa madame Belvique ninga pelo lo ko kumsa madame Belvique ni ya longwa so ya zala kana famille bote même sunu ana parler donc ya longwe yum ta pesa mon espace libre au quotidien de singa ino ko finir jamais grâce pour reconnaître grâce na ile longa za famille bota grâce na ile famille bote sunga nga so ya zala kaka yimo le baral tilelo mais nga buso ya parler OK yum ta ça on a appelé chez les parents on a chez les parents nga ko parler au foot et la tête mais grâce na donc déjà bassin sur le théâtre au fin madame Belvique Kandi surtout au botula mbote na bino nzambe
Mais ce qui va monique n'est dans le bas, bon, ça va monter ma passe. Pas le rappel, mais bali. Pas moi, passe, la passe. Surtout kaka, oh, yé, on a pilon. Oh, quand on a quoi ça monter? Pilon. Eh. La guichasso. Kaka. Tout le monde. Eh. Total. Botali. Pas mécanon. Tu sais que vous libérez la pilon, t'es près d'autres. Près d'autres, kaka est pas mal. Bah, mon yos, parce que la près d'autres, t'as mon moko. Près d'autres. Ah. Bah, vous n'avez pas près d'autres. Vous êtes des films, mon cassier. Non, c'est bon, des filles. Voilà. Attendez, on a vu tendresse. Mon bal, attends, la barre, il y a Valuza. T'es mal n'est pas. Attends, la barre, Valuza. Ah, ok. Mon cousin, côté de la manager, le manager va servir. Et on va servir. Ah, parce qu'on a appelé. Eh, mon gars. Et on a mon foot à Valuza. Ça m'a rapporté. Non, attends, près d'autres. Attends, près d'autres, Kuna Mouta au salon. Les fisques. Les fisques, près d'autres, ça pamba. Sonia. Voilà, merci beaucoup. Sans monter, les tristes nouvelles au Toyoka qui ça n'est pas si parce qu'ils avaient déjà décidé ils allaient encore bon les lobes et tout qui sont malade. Papa Nabiso Denis Lessi a sali AVC, accident pulmonaire cérébral ou bien un mot AVC. Ni par rapport parce que tout le monde qui peut passage naie a tchaki mo empreinte naie na bela avant tout kota makamususu déjà koyo kasango pasteur Denis Lessi lelo boye aza frappé na malade bon guérison na prophète Denis Lessi prophète de la nation c'est ça ndenge nyonso bato bazwilaka message na ye mais nga nayebi ke azala baprophétie mosusu aloba même mpona bahaut cadre mamambo esalama mpe tomona eza mpe na bato mosusu kaka na nzela Denis Lessi azwa mpe lobiko nzambe akokanisa kaka mpona bato ya sunga wana aza le seul prophète na bible le seul prophète awa na Congo baprophète tout oyebi baza réputé aleki mpena na TV abi makambo na sala eloko boye mama tel nani boye eloko boye wana na sala ezaka makiona bolimbisanga le seul prophète na te va senga pardon nzambe akokanisi ata mpona wana na bible le seul prophète na te va senga pardon mpona mabe asala abinaki nasalaka moto mo mabe nasalaka boye mabe mabo nasalaka ngo ezalaka mamba lokuta na ndoko okosa oyo etikali ezalaki vérité mabe lokuta na eza boalo bana mamba ya grave bato babiki na oyo mpe abina mokili mobeya bolimbisanga bao bakomprendre message ebele bakima église na ye mo moins lorsque nous avons parlé, il y a bon motema ya vrai. Ala abombaka so oyo aza te. Akomona comportement ba miselabe. Moni ba sango amela shimbo kata venu munjimbo amela shimbo na misuno. So ki akomi ko kima yo, c'est que conscience ne komo lobele ke komi péché. C'est ça. De là on so conscience komi ko reprocher fotika. Ba sango ba kana na sango amela shimbo. To fa no bobo. Ça va na pe na bar, bois kané pe moi bo fort. Ça amela bien ba te penze ba fali abina. Ba bile penze ba fali. Donc, conscience n'est pas que ça péché. C'est ça. C'est comme mon ana yo kanti mamokili. Comme des péché. Mon ana meli. Tu l'as ngona nanina kaneto na ya coca et RVCT. C'est comme péché. C'est ça. Mais ce que moi passé à prophète Denis Lessi lelo. Mais la whisky ba doit mona. Alors ba on peut d'ailleurs bon mais la mo whisky nanga. C'est ça. Asala mamne lelo bo ba tu ko ayo asala ya ngona vina yi abomba so o te ba ko pa lo no so bombe ya péché de des gens dans kanisa nda ki zo traitement obika et déranger les batou so mo muke eza nzoto nani na bela nzoto tungisa ma non non nda bela raté mais lelo boy malgré nzoto tungisa mi mais et créer les sous problème parce que tout monde qui empreinte na ye aya qui contient à mon église en tout cas ça a été très génial passage na ye na bela production et ko coïncider na moment malade selon bato misusu ndenge to mona ka bazuzi ya nzela bazo juger famille libota ils en a main noire par rapport à santé ya prophète de Nilesi que passage na bela ba beti loko o esali ke prophète na biso ko ya malade bango bakagila biso mabe bango mbondo de parents ta ko bela pour ba même hôpital ba traiter kuna na ngabe pa maman moi simba rabato
parce que peut-être avec Beka ba retraité mu tazo bela malado fa ke na clinique biso mu koni to le gars te ba boyo te si la mutu asali ya bela ya gola uta ko bela lela ba TV mieux bi mais o sunga te na la bela na moni ba kwitite bo ba kwitcha ba sala siko tango ba le ka ba lela na TV ba bela ba sunga ba ngote biso le ba na za na sima malade na bango. C'est ça. Prophète de Nile, c'est un prophète à nation. Aza famille botate, aza prophète à nation. Dans aza famille botate. Na ba dina chou, so ba pecha love, ba dina chou, ba tout dans aza prophète à nation. C'est ça. Dans batika koutier la catégorie. Ba tu sais casquette à famille botate. Aza prophète à nation. C'est ça, c'est ça. Ba tiens casquette à famille botate. Quand na famille botate ça participation au pasteur Moroté na Congo ndi Mosalam. Oui. Non, moi, je suis pasteur à Solange, moi, je sais, faux Moussa Nanzambe, faux prophète, faux pasteur, na pièce. Attends, ma vie, elle, comme pasteur, elle, comme Olingata. Oui. Attends, aujourd'hui, pasteur bienvenu, Olingata. Pasteur des fois, Olingata. Mais il y a un dimanche qu'on joue dans la cassette où il y a Zala, mais la vie, il y a un film. Et c'est un peu Zala. Ah. Pasteur, tu vois, tu vois, solo, il y a compris que tu as cinéma, la réalité. Déjà, bisous, tu as Olingé Makasi. Pour abaxer qu'à prendre à ça que l'histoire est bien. C'est ça. Mon église est comme parmi les films le plus vu dans ma là, oui. Donc déjà maintenant c'est beaucoup quand ça m'a pour le prophète de Nile. Hier moi le bagan dernière vidéo na Kiev Paris cause traitement na kozong. C'est ça. Nzambo ça la rozong appé. Tant rozong binosque bolo ba so comme meuble tous avant même. Ils ont soumis noir, t'es comme main blanche. Donc on a ta moto, ba mon que na madame Belvique, tu sera belle c'est madame Belvique. Bon bi main noir mon rezali parce que non attention la ligne là, c'est madame Belvique. C'est madame Mtala lisonza là. Dans le bus aux abois. So na tamu na single c'est madame Belvique. Yem ta sali gota mona single. Donc via batunyo so ba mona madame Belvique ne dépend madame Belvique andi. Izambongo. Patient. Miss Lolo Alobi était pasteur Denis, prophète Denis Lessi. Lolo non. Aïe aïe aïe. Quand na raba miste, ba miss batala rabiso. Ba c'est pelaté. Bon. Quand na ra ozaï azate. Lolo, miss bongo tika jamais aux en monde. Lolo Alobi boy. Pasteur Denis Lessi, prophète Denis Lessi a pesaka prophétie. Alors bara ke na mboka oyo. Des pasteurs yaminene faut batika biso na mokili moko deja kenda ya mibalende ye moko prophétie lati ye moko ce qui prophétie lati c'est ça msena na nzamba solo aloba mambo ko isama. OK asa parmi ba vrai prophète on dit que asa ba professeur aloba pour na même ya nation pour na makambo bela aloba to mona ngoto vivant ce que aloba qui des grands na bassin na nzambe okende et que moko kenda ki yemo paquet c'est que nzambe a inspiré que pour ça nzambe moni sera mais yozo mona te que mutu na kaya maladi yozo dejo benda liwa et bon soki lelo boya kufe ke bakangi miss lolo est-ce que vous allez mabeto malamu et ça ce que madame Belvique a mtakangisi mais bon ça bon attention ina mbana parce que mutu sora zobela ba souhaitera liwa te quand même c'est que bango o ba sala musque pe individualité. Bah ça ne pas où dit. C'est ça. Les amours déjà bah pas coller un peu ma foute. Donc tant que ça m'amboana, ah le bon pas ça monter té. Ah le bon pas mosali na nzambe. Mosali. Bah on ba ignorer que mosali na yé. Nzambe pena famu na bino visiter bino. Ah. Moni bino nzambe fa visiter. Tu comprends prophète Denis Lessi ayinami pour na passage na yé na bela production toi ayinama déjà. On ko tout na té. Au point de l'équipe de Bella Production. Il y a sur l'équipe de Bella Production comme Nema Batunos. Papa Lombe. Et Lombe Koutou. Papa Nabiso icône. Grâce na ye bateau nyoso bazali. Papa Lombe. Pourquoi les gars de Bella Rafingama. Et bon, comment il faut passer des Niles. Ce que vous Papa Lombe. Bah Lombe les bagarres nyoso. Bah comment bien soi-disant. Pourquoi les gars de Bella. Bah bah comme bois coulou tout. Il y a parce que bon ce prophète de Niles. Ku papa lombe babangi te babangi ku tu papa lombe te o mama ba on pa ko loba te wana papa na ngai tu papa o sala buzoba na batu nyoso na papa lombe te matika bon ce prophète de Niles limbisa biso o finga ma pour na famille bota ya ni te famille bota ko finga ma donc so ke zaki na ngwa le kaki ne passage na bela te mais azane mais batu nyoso ba yebisa ba bonne guérison parce que ba finga ma biso famille bota to bi bonne guérison to sengno limbisa biso pour le cas pembe na biso ya ngwana
au fingami limbisa biso tout ce prophète de Nesalim mais nga zona nazana pour ça to mekempe ko sana mo analyse oyo parce que lelo boye soki mutu akoyi malade parce que nzoto ya mutu nyonso ebelaka tant oza en bonne santé yeba ke lobi pe okobela mais prophète Denis Lesi abeli ndenge mutu nyonso na mokili abelaka. Comment fait-il mutu avanda na plateau oyo mokili ezomona aya ko souhaiter liwa na nzoto ya mutu ya don na kufite mais na nzoto ya mutu azobela et ça c'est ba image ezali mokili ezomona monde ezomona oyo bango ba olobela wana na bande susu aza mosali na nzambe biso bango bafinga madame Belvikandi ba critique madame Belvikandi ba ko sala ba ko dénigrer même somme de l'équipe mais na finga mais biso chambo ko na mbondo de Paris total ko mambwana ti o ba doti na ba MP sa ba ni ngai na chambo na ngana esa bango soki ba meki na boto lango na ta $20 na MP sa ko na mbondo de Paris pour na sala défi fo ngana sani miso plateau moko ya ba l'équipe président le bena mayeli ngana esa ngambo ko na lekena mayeli tant on a bien teki $20 pas bika soki ya bika na mbonga biso ba ta famille botaka na kati donc de préférence to za la boy malgré la divergence na biso o ba pona muto o ba pona muto mais quand même ba divergence mais ça teki bino ko ba mo la ba kufa c'est ça ma bé soki muto ma kufi ba yesu ba madame Belfika na mutabomi nous sommes biso mona makamu no fa ba zo ba déjà menu on sait que babi moto babi ba tele ka maman biso mo tete ko kufa to mona ba sema madame Belfika na ko tala akufi me po nini ake ko tala be bangote akufi po na kene ko fan sa famille te ayeka mko la ve mortuaire comme débat ay fait ka kene ko fan sa bango po to mona ke tanga za bo moy ba to ta no na biso to kufa récemment tanga kufi madame Belfika ni akiro bembe ba note bembe na morga sana bité azaki bien faire ngai to ko bembe na morga sana to tena 50 be miso bandi c'est que yemu tabomé ka nena lo le bembe na morga to chano morga mais akende te abomi mutu akende abomi mutu apesa mort ye apesa te ye mais juste madame Belfika ni fa sala ni c'est ça le problème akende matin ye akende te omona kimaki acha ne mutu apesa valeur ye voilà pour la bango nyonso madame Belfika nyonso ya mabe ndo aline chalam tala cho madame Belfika aline chalam za yotem de la cho madame Belfika donne la t-shirt tanga di deswe madame Belfika mtala chi aye do bango nyonso madame Belfika o ba mona pemna bato madame Belfika ni seki madame Belfika voilà totika moi un peu sujet ya avant totika ngo ndeko na biso lolo yo mo buvio sala nzamba obati le combien de fois prophète Denis Lesi ya o ba ta mystère te lolo yo mo no vio sala o sa vini oui tamula bien tamula bien te ba tourner na te falo ba ko mbal ne wana défi alo ba ko mona mbal pour na ga tambula mabe akotanga ko mbal na TVT lolo akotanga ko mbal na TVT elo kana so liboso pona nini kasi pota mola bien te OK ano na mbali ya yemo ko ta mbala bato akotanga mbal na TVT po mbala bato lu quel problème la mi bala zano via bar OK asambela note de vine za mi bala bato bar na ko finga nda finga bongo so yeko tunzamba obatela ye comme le prophète Denis Lesi c'est ça o abiki saraba asambela rapona ba ama nzamba batela ye combien de fois prophète Denis Lesi. Voilà, merci beaucoup sans mentir, merci parce que tu as vraiment tant il y a solo là par rapport il y a Makambo il y a la sortie médiatique que ça dans monsieur malade il y a prophète Denis Lesi c'est prophète de la nation tout qui est dans Makambo oyo ils ont les canaux internet batu baza choqué par rapport à famille Bota batu balobi babi c'est vrai c'est long babakou babi c'est vrai madame Belvia a vraiment hypocrite par rapport à Makam Oyo et Salami Oyo la kisami na ba vidéo na anniversaire ya madame Belvi to ali komo na Sarato la koya ko pesa nini cadeau koya ko devoir madame Belvi cadeau mais so to landi ba émission ya kala Oyo Sarato la sala
to se voiler ba face te aloba ke soki Belvi Kandi a beninga na kata ka téléphone na linga ko yamba ete par rapport mais lelo boye comment on a bango lisusu ensemble comment on a yé koya ko devoir surprise wana po abandi déjà depuis coulisses c'est surprise après surprise babloko ya bongo ezo ça fait couler d'encre na internet. Donc déjà tobinga madame Belvi Kandi cœur immaculé aza na batangwa kala aza ba valembo na ba Sainte Vierge Marie. Ok. Aza ba mitema bongo. Donc yepina aza ba cœur ba benga immaculé wana. Donc madame Belvi Kandi même bato bakanisaka ke bafingaka ye wana même bato bakanisaka bafingaka ye bamikozwaka problème bakiluka edepane soko apesa te apesa na ye ata bato oyo bafingaka ebongo amoke babanga biso bamona biso nini bayebi yango makotoni bafingaka madame Belvi Kandi bongo soko baposa aide osala baoyamba bango mpe akoyede bango. Donc déjà ya liboso nanu nayebi te ata anniversaire à Jésus-Christ fait tango bongo te. Anniversaire les plus longues du monde. Donc moi mon on dit ça bonne Belvi que le boto ba date nini talanan c'est ça Belvi que le panneau là bas toi ok so nanga la comme confusion boto ba date nini et bana rappel sous te ça rate le c'est ça 11e surprise on a tali 11e surprise oza muta nini nini na tuna ba Belvi que nous muta nini nini 11e surprise. Oh, avant de pouvoir chanter, combien de fêtes c'est salami? Parce que wali place pour battre ça au gaz ça va n'en bango. Bon bah ça les surprises agence n'a pas tout ça liban en boka. Bah tini quand battre agence bah ça les surprises. Bah PC bah cadeau bah que bah les quelque part na ebisio Belvi Kandi à Canaan. Sous ça parmi bloqué déranger à battre. Sarato à sa famille bota. Tout le monde est famille bota. Mais hier mon pani ya kayango. Mais nabi ata ba ba ni rappel ko ba fingaka. Ba sa famille bota. Bani yango te déjà mokile sani et mon ils ont mona c'est ça. Ba moni mama biso na yamba Sarato là. Biso za famille bota. Singa famille e benda naka mais kata naka. Mais bato balobi ke nani madame Bevia Saeli qui hypocrisie. Siko tant que bobi o hypocrisie pourtant si la jouer dans film bolowani. Si la journée. Boso Belvi Kandi bengisi si dans film o jouer yate. Aboya. Ba on ça bongo. Akoboya ya. Ba c'est la bongo. Akoboya. Boko changer maloba le jour ngo. Pour nous Belvi Kandi tena casting te. Pona nous que critique na ça te. Ba soute. OK. Ako changer maloba le cabinet pas fait ça passe les kaka. Belvi Kandi tazande ko na ngai. OK. Eza ki mama mokili. Ba tendance balinga ba kabula ngana ye. Na so ako changer maloba. OK. Belvi Kandi na comme film. Alors attends la patronne Lekinanga bon 3 films en avance. Allô tu retournes jour il y a qu'on temps de tenir nous abezabo ba ça be ça va changer malo si la koya akoya na lobino quand même so Belvi Kandi bengi si la jouer na film akoya pe a hésiter te akoya so mo kolango au changer malo bande konanga. OK. Ce qui va mon kaya kate. Pour madame Belvi Kandi a benga nonte. Ba tunyo so bazaka nzinga wana. Nana oda madame Belvi Kandi za na posene auto mona zalate. Mututi ninazo mona. Nana mututi. Yo kasi ata Gabinda zabon. So mère comme critique sur que sengi. Et au jeune maloba. Ba silika. Yeguda chanja ne pamba. Ne pas ko changer maloba. Ata ba tetene ba bon. Tete bla vandi bo na mère a commis. Ya ko tourner. Si on va faire un bon. Ya lobi ya ça un problème ya Belvi. Et pas madame Belvi Kandi, et c'est le roi royaume d'ici. OK. Na ba to ba beta ka tolo ngai
naza muto ba kisi ngai na la bozo grâce à Satan ngai na dépense biso so bana na ye madame Belvique Kandi za bongo na bino bobunga nzela na bazala nzela na onini biso tu bana ya madame Belvique Kandi. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est la coupe de madame Belvique Kandi peut être tableau wa binemité a so bon ko binemité bakani sa ko tu bongo te baza binemi ya madame Belvique Kandi te. OK. Quand il va naître siko ceux qui basent problème bah que vous aide sur madame Belvique Kandi doit payer ça. Ah, on paye ça nei. N'aide mais on paye ça. Voilà, merci beaucoup. Tomo comme on a besoin d'un souka. Moi, il remonte quand tu es moi mbangu par rapport il y a triste nouvelle auto qui est qu'on a besoin artiste et besoin ngouli à Outiko Tika biso depuis déjà je crois dimanche ou samedi boye à Tiki biso par après ba rumeur et comment bimé belé kabuta ki azalaki na tournage ya papa na biso modero boye damboye en tout cas nouvelle wana esala ki on ndenge nini. Non déjà mon bible déjà mouli a dos cela non bien. OK. Déjà le groupe n'a pas participé trop. OK. Donc depuis groupe na bango ya nana lumière sur na bengue à leur intervenir pendant ma casse donc déjà sur le bien presque na mon tutu. Et ça linga bien moi bien qui bonde ko benezali ba komene belé na mon profil ma ko mga bilongi na ye. Mais bon bi mo mutazo mona na te na matanga ta ba comédie ba profil mais mutazo mona na te na matanga. Te ba comédie ba OK. Même na président na biso nguli asalaki crise na tournage na ye président na biso modero babi a monani même pas a tuni même pas sangwa mutango asalaki crise et le kindenge ni. Tendeti lelo déjà na soir lelo ba comédie ba kozala na lemba pona kosolula à propos ya programme ADN muta muta famille mais ba konne ba yo ka pe famille par famille za nini famille ba raisonner ba sala nini po ba comme le pe ba na makanisi na bango. C'est ça. Donc déjà organisation ko le kabien te que madame Belvique Kandi za na envie. OK. Organisation ko le kabien. Tant que madame Belvique Kandi za na envie. Donc to ko kuisambongo tout qui s'atte organisation et le cas bien. C'est ça. Bino bato bolingaka pour soutenir l'artiste c'était sur un problème. Bocha te. Madame Belvique Kandi za envie organisation et le cas bien. Voilà, merci beaucoup Zaki Kamwa. Déjà mes condoléances déjà la famille a ndoko na biso ngoli bible. Donc déjà moli monae et puis manakimia. Nzamba kansata kanda za ki gentil. C'est ça surtout gentil. C'est kana mutu nyoso donc. Il y a trop de monde de PC kana les gars on se kana. Déjà Nzambe a protégé na séjour de mort nae. Donc déjà ange protecteur nae. Ange émotionnel nae. Ange gardien nae. Ba défendre bien pena na justice alola. Voilà, tout comme nous avons souka dernier mot et puis ba dédicace. Donc déjà dernier mot ngai merci na famille Bota ya mokili mobimba. Bino bozo tika biso te bozo tant kotala ka biso bozo tant kotala ka analyse na biso bozo commentaire bozo partager bozo like ka ba information ya madame Belvique Kandi. Donc déjà biso awa to ya apprendre pour ça la défense et sécurité madame Belvique Kandi. C'est ça, c'est ça. Ba tunso ba bina biso mais bino déjà tout mona bo tirer trop biso to tirer so boke pa yam si yambe bomo na sala analyse à film boke pa tadi ngala pa expliquer par terre ba jouer na film mais boke pa bien kazanga donc on va mona muto ala département na tout ça défense et sécurité awa. Ah OK. Awa ne pas autre parce qu'il a défense et sécurité. C'est ça. Ah tout ça ba lobi ni boya na bokosi ale ah ba créer ni boya ah ça passe à défense et sécurité ah ministère de défense awa. C'est ça. Awa défense et sécurité. Ah ça fait c'est beau bêtis to bêtis là bandeko bo commenter pour la biso ko tenir biso rigueur M23 bêtis faire des saisons ici. Ah ouais ça place biso to voir pour nous tirer to zongi ça front maman biso ça là ah ouais bon kuta pas ta dingala paté. C'est ça. Ah ça ngote beaucoup ta gosse ça la mambo te bazawana ba ça l'analyse qui to comprendre ba film ya madame Belvique Kandi ba ça la promotion ba teka la personne madame Belvique Kandi. C'est ça. Mais biso awa défense et sécurité. Ah ouais ça pendant que oloba ki comment madame Belvique Kandi biso to tangi kombo na yo ça ba régime to ba biso ba régime. Ah biso la tête to luka to masqué
to sane to bomba to créer te abiso bongo te abena zuma lo ba to bena ka zuma to répondre non yo zalaka to moni buta sa ke miso to bena ibuto za forme mo na photo ya kala biso to za bena bongo donc ba faut comprendre haute bascule tant autant haute bascule faut comprendre haute chaîne de défense et sécurité c'est ça donc biso to faire na boye to sala analyse oui mais ce matière est côté de modifier mon émission papa je fais mon émission to tirer on ne peut pas passer par les gâter défense ces arts voilà ça ba l'équipe ba défenseur ba mon na poto tirer donc déjà ba ndeko na biso ba médiateur ba attaquer biso zane na défense vomé Tony Atakutu Mututo soit donc déjà merci à famille Bota Mokili Mobimba manager Tigre depuis Texas Mbote na yo manager Tigre donc déjà Mbote na grand frère propre Gilbert Dibanza monument ya Caroline du Nord voilà Motema maman Geneviève Dibanza pesa na Mbote na babeba poto Doucette Lenix na richesse Mbote na ngaina Lorian Ngoua or noir Lorian Ngoua or noir babijouté tu a gambela pesa na mbote na Merta pesa na mbote na Gilia pesa na mbote na babijouté tout ya gambela Steve Kamanda moto moko bien Seigneur Lito mbote na yo inspecteur Lito Seigneur apesi Seigneur Lito mbote pesa gazola na résidence na profiter na pesi na maman na biso Sandra na pesi maman biso Sandra mère à palais. Ok. On a passé mbote déjà. Si quand on y a bataba fraîche, na mamoula fraîche, donc on a passé mbote na Jonathan Mombo coachman. Ok. Coach mbote na yo. Mbote na ngai na apôtre Moïse Kasongo. Apôtre Moïse Kasongo. Apôtre Moïse Kasongo bana Brazzaville déjà le 20, le 21, le 22. Apôtre Moïse Kasongo Rosana Brazzaville na immeuble Denide Edith. Narit 753 na Pemenika la Mera Wenjoana na avenue des Trois Martyrs oya wana pona consultation prophétique bino ba problème o ba munga ba lembi o za bo mo ko tibondo ki ba ko mona apôtre Moïse Kasongo donc déjà quand à mon lobby mbote na batantin toute la famille Bota boza tellement belé il y a Sylvine Joué Jolie Joué Sianga il y a Sylvine Joué Sianga Jolie il y a Sylvie Ndoué Sianga Jolie. La maman chérie, moi aussi, imagine ma bien là, ma mère c'était MM, batatine tout y a famille Bota. Donc maman Claudine Bokato là, bino tout boza tellement belle to linga bino mingi. Batatine tout ya famille Bota to linga bino mingi, to ba na bino lo moko. Ba appel na bino ne ngano motiver biso boya ka mingi boza tellement belle. C'est ça. Ba fanatique bana belle fika ni boleke donc rien que m'appelle Nabino ndemu to sab na gete appelle mère na biso zo kota bino ndeto ya mingi koloba membote na bino nyonso na mutu no commenter te na mutu no bengi to biko za famille Bota bano ko ba tonton donc déjà mbote na bino tout donc numéro na contact zali plus 243 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'œuvre de Cassé l'artiste, je suis Exode Mikebi. En tout cas, la beauté est belle et pas yabino bozui vraiment libaku. Tant nabino yakula nabiso du début à la fin, Bambote Belé et pas nabino. Bambote Belé et pas ya maman Hélène Mopembe. Maman Hélène Mopembe, Bambote Belé et pas inayo. Bambote Belé et pas ya Sylvine Joé Sianga Jolie. En tout cas, kuna lifa et sako bino kuna bokinaka vraiment ya Sylvine Joé Sianga Jolie. Bambote Belé et pas inayo. Bambote Belé et pas ya maman Ani Poutou. Bambote Belé et pas ya maman Jemima Mavungu. Bambote Belé et pas inabino. Bambote Belé et pas ya Laetitia Mokango. LM Laetitia Mokango. Bambote Belé et pas inayo. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Libanga Suka Lelo Ezali ya ma petite sœur chérie Eladine Mikebi. Ma petite sœur chérie Eladine Mikebi. C'est par ces noms que nous mettons un terme à notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye.